Je n'ai pas le courage de parler. J'ai beaucoup d'émissions, j'ai beaucoup d'émotions. Je n'imaginais pas que ce papa Etienne qui est décédé. C'est maintenant que je viens de réaliser qu'il est réellement mort. Le message que je dois donner, c'est un message de loyauté au peuple congolais. C'est un message de constance de tout ce qui nous a enseigné. On dit en Afrique, ceux qui sont morts ne sont pas morts. Papa Etienne, vous avez aimé beaucoup le Congo. Vous êtes sacrifié pour ce pays. J'ai pris l'engagement de ne jamais trahir le Congo. Je suis dans votre passé. Je défendrai le pays jusqu'au sacrifice suprême. Jamais je ne trahirai le Congo et le peuple congolais. Nous ne vous oublierons jamais. Vous êtes un modèle pour le pays, pour l'Afrique et pour le monde. Je me rappelle un jour, nous étions en Afrique du Sud avec vous. On cherchait le Congo pour la réunification du pays. Après l'accord de Sun City, papa venait de vous opérer les yeux. Vous ne devrez pas voyager. Vous avez dit, si je dois mourir en cherchant le Congo que je meurs. Et nous avons pris l'avion avec vous pour rencontrer certains chefs d'État pour retrouver l'unité du Congo. Vous avez sacrifié votre vie pour l'unité du Congo. Vous avez sacrifié votre vie pour la démocratie. C'est dehors ici, dans une manifestation, vous avez été consacré père de la démocratie. Vous êtes le père de la démocratie. Comme Lumumba était le père de l'indépendance, vous êtes le père de la démocratie. Les peuples congolais, nous vous serons redevables toute notre vie. Et nous allons continuer les combats que vous nous avez enseignés. J'ai eu le privilège d'apprendre les combats chez vous. Et j'ai l'obligation morale et politique de transmettre aux Congolais ce que j'ai eu le privilège d'apprendre à vos côtés. Papa, je ne pouvais rien faire. Quand je suis sorti de la prison, quand on m'a arrêté, vous avez reçu mon père et ma mère. Et vous avez dit, photographe, venez, prenez la photo, prenez-moi la photo avec la maman et le papa de Fandjon. Vous avez appelé maman Marthe. Marthe, viens voir le papa et la maman de Fandjon. Vous avez été très triste, vous n'avez pas toléré mon arrestation.
de la prison pour montrer mon attachement au pays, au peuple congolais et à la lutte. Je ne pouvais pas arriver ni à la maison, ni à mon parti. Je ne pouvais que venir là où vous avez fait les combats, où vous avez initié. C'est-à-dire, bien qu'il y ait des troubles au siège du parti, je suis allé au sein de l'UDPS. Et je remercie tous les combattants de l'UDPS, bien que c'était le jour des troubles. Vous m'avez accueilli avec beaucoup de respect et beaucoup d'honneur. Je remercie tous les combattants de l'UDPS, les forces du progrès, Ligue de la jeunesse et tous les autres. Je transmets également aux combattants nécessaires remerciements. Je ne pouvais pas arriver ici avec des milliers de personnes pour venir m'incliner, vous rendre hommage au regard de l'importance de la valeur que je donne à ces lieux. Il m'était impossible de maîtriser la discipline de des milliers de personnes qui m'avaient accompagné ces jours-là. C'est pourquoi je n'étais pas venu, je n'étais pas arrivé ici le jour même. Et symboliquement, je suis arrivé au sein du parti et j'ai dit proprement et respectueusement venir ici aujourd'hui. Cela symbolise l'intérêt, l'importance et l'attachement et le respect que j'ai à votre combat, à votre personne. Je vous rends hommage, mon maître. Je ne serai jamais trahi. Merci. Et à Liboso Naye Awa, pour Nagokumisa, oyo atangisinga politique ya mboka, pe kobondela mboka. Feu Papa Etienne Tshisekedi. Nandimaki te ke réellement akufi. Tango Naye Awa, il n'a réalisé qu'akufi. Oyebi, tango na oyo akufi naza na prison, na bengi président Félix. Ayoki nazolia na prison. Félix alo, tika kolelo za yo moko. Félix m'a consolé plus que ngana conseil mon appel de papa nae. Tika kolelo za yo moko na prison. C'est moi qui l'avais appelé, mais il a pris beaucoup plus de minutes. Abina ebi passe na yo, oza yo moko. Sois fort. Ça c'est le président Félix, l'acteur chef de l'État. Aposolenga wana. Donc, awa tango na bimi na prison na kokaki kokoma na bureau na ngate na kokaki kokoma na ndako na ngate pona kotalisa liboso bolingo naza nango de papa Etienne baza maître na ngai père ya démocratie atangisi biso bolingo ya mboka pona kotalisa pe attachement na ngai na combat ya libération ya mboka ya dignité ya mboka ya peuple congolais. Oyebi papa Etienne nazaki po na ye partenaire politique te, nazaki po na ye mwana oyo aboti akolisi. Même mosala kosa na parlement atangisanga mingi comment un député aki koloba. Atangisanga mingi comment même sur le plan parlementaire basalaka amendement ya parlement ndenge nini. Bakabebela politique atangisanga yango. Tango na lobaka disciple Tshisekedi peut-être on a joie non c'est même pas c'est pas un Congolais a eu ça. Si j'ai rencontré plus de 15 chefs d'État nganaye na mokili en fonction ya monde naye awa on a réussi papa parce que tous les Africains en Afrique balobako bakufi bakufa te bolobi bazoyoka na ndenge na biso africain yango nde fukoyeba ke mpona korapele bino soko mo nazolela nazokanisa bitumba bundeli mboka nakopesa ndakisa mpona kotémoigner bolingo na ye tozaka ye na Afrique du Sud na des années 2002-2003
tant que tu as une négociation à Sainte-Cité. Il fallait tout bunda pour la unité à Mboka. Il fallait tout qu'on ait un chef d'État ébélé. Il fallait tout qu'on ait un chef d'État où il y a Afrique de l'Est. Il fallait tous les avions pour opérer mission. Où il y a qui a voyagé. Pour un médecin, il a voyagé. Alors, si on a beaucoup fait pour le Congo, qui peut faire ça? Si on a beaucoup fait pour le Congo, tout kufa, nakufa. Et dans ces voyages-là, c'est le seul voyage, tant que tu as un chef d'État, on a voyagé avec un médecin et ma maman. C'est pour vous dire que même malade, papa était prêt à mourir pour le Congo. Je ne sais pas si un Congolais comme ça. Si on a banni Web Sabino Awa, ils ont passé. Je ne peux pas réaliser qu'ils pouvaient mourir. Je ne réalise pas. Si on est dans dimi qui est vraiment à Koufi. Je vais dire que Frank John Bakangi, papa n'a maman n'est pas là. J'étais déjà en prison. Dans ma moni bango, azaki na souci makasi, pasi makasi na motema. Photographe, yaka, ozanga photo na papa Frank John na maman Frank John. Cette photo là vous l'aurez. Pour papa là, non ils ont la bague qui n'a comment les sauter. Cette photo là, j'ordonne à ma famille de vous donner cette photo là. À la demande de papa Étienne, ça témoignait l'amour qu'il avait pour son disciple. Ils ont témoigné Boulingo, Azakinango. A Bengi pe maman Marthe. Il y a papa Fanjon, maman Fanjon, on est baillé à Tindi bagage. Quand bagage de Azaki a baillé biango. Donc, Nazali pour papa Tshisekedi, un partenaire politique était pour moi, je suis son fils. Il m'a pris pour fils. Donc, Marabibela Koulouba, ils ont minité. Nasuki Sinanoan. Dans français. Que nous remercier d'abord les combattants qui sont en prison. Nous remercier les combattants qui sont en photo avant la coma. Bien que bazaki na mobulu, bien que bazaki na kanda, batosa kingai. Na remercier ba force à progrès, ba jeunesse, ba la ligue de la jeunesse de l'UDPS, puis ba combattant nyonso o batosa kinga Jovan. Awa pe na remercier ba garde o bazalaki depuis papa itata ngazalaki en vie, na moni bilongi na bango. Batikali pe loyauté bien que papa azali sauté. Je crois que biso batosa kina papa. Nous avons l'obligation de reconnaître les combattants Oyo na avenir na bango. Les combattants Oyo qui na garde à ce qui papa Etienne waza tilelo biso ba disciple de Tshisekedi. Toza na Tshisekediste donc toza na devoir ya koyeba valeur na bango pe ko reconnaître combat na bango. Ata organisation Onyoso bango bato azo organiser awa batika na résidence de organiser honneur Onyoso oyo organiser manifestation oya monene. Merci. Vraiment tomoni oyazali idole nabino pe président nabino parti ay kota la pe idole na ye nino ko loba tata lokumu tata ya démocratie na kanisi bomoni président national ndeko Frank Diongo prisonnier personnel ya monsieur Kabila abimisi maya miso pona ko lela tata na ye ko kanisa bitumba monene pe charge monene ya Congo oyo tata atikeli mingi ya koloba ezali te na kanisi bomoni maya miso oye abimisi ni koloba ete charge ya Congo eleki makasi mingi pona ye po tata azalaki tango nyonso kolakisa ye nzela nini po akoki kolanda pe akoki kosala mpona Congo. Malheureusement azalaki te oyebi leta moyini mobomi ya Congo ndeko Kabila oyo akangaki ye na prison centrale ya Makala asengaka kutu ete aya ata komona tata na ye bapermetaki ete yango kobima na ye alobaki akozala na liloba moko te ya koyi koloba soki nano asincline devant tata na ye te abimisi maya miso lolenge ya abimisi maya miso ndenge mpe biso tobimisi maya miso na se ya motema.
commentaire ezate na makambo. Merci. Michel Otenia m'a beaucoup soutenu. Voilà. Si. La machine a sans métier. Vélo, zali, mercredi. On a kaki monnaie de et pas perdre combattant monnaie Roxy. Na bakamba na moko. Les messages dans la liboso, ils allaient à encourager aux à la macasse. Aux à la macasse. Aux à la macasse. Yami Balé, ils allaient pour reconnaître. Roxy, pour la martyre, pour la libération de Moko. Dans mon début, nous avons obligé de continuer le combat pour la libération de Moko. Martyr bali la paix. Kegoui baté, ça l'infraction mon côté. Makila nae et sopagne pour la libération. Makila nae sopagne pour la libération ya Congo. Pour na bolamba ba congolais nyos. Ça dans autre makas. Che Guevara oyazali grand révolutionnaire na mokili, modèle na mokili. Tant que bazui pouvoir on a Fidel Castro APC bakaboli pouvoir après ce poste de ministre de la finance puis gouverneur à Banque centrale après Mboula Moko après une année donc Aïbsi Fidel Castro quand il faut continuer le combat et la révolution mais la sombinda côté natikile bongo na banque mais si on a kufi kona bitumba révolution et ko s'occuper ko s'en charger na bana nanga na famille na ngai moi sinanga da bana nanga révolution ko s'en charger na bango na lubi malwana awa papa Roxy ke ba congolais nyonso ba yeba kuti Roxy a kufi ko na mboka biso ba tutikali de ko s'en charger la famille à Roxy. Chaque patriote, chaque combattant, chaque Congolais a eu une responsabilité tellement à l'impossible. Ils allaient Mukumba et ils ont Moussala Oyo. Chacun de nous a construit la vie de Moussala. Le coup, la Che Guevara, on a fait la bitumba, la révolution et que s'occuper de la famille. Et puis, Roxy Lubaki, les peuples gagnent toujours. Moni quand même les loboyambi moko ya ba combattant monima vifa pe avec vous visiter bino vraiment nini yokoki koloba etaki ndeko ya Rossi tapez moi na lit vraiment on est dans la joie de voir quand même un héros. Il y a un autre héros mort, il y a aussi un autre héros vivant. On a des francs de vraiment tout très content à péniter mais à l'objet il faut rendre hommage à lui. C'est ça notre joie, c'est la joie de la famille, c'est la joie de toute la famille de la lutte. Et message nous repose ça na jeune musoba ko banga pe lit lobby ba kende ko banga liwa. En tout cas pour la liberté on ne doit pas s'éteindre. Pour la liberté on ne doit pas s'éteindre. Comme disait
dire aussi, nos enfants doivent vivre vraiment toute liberté, sans être contraintes, vraiment nos enfants doivent vivre en toute liberté parce que c'est notre pays. Donc il faut continuer de la lutte. ezali kokabola pasi mpe mawa mpe douleur wana na libota mingimingi papa mama bandeko na nyonso ya famille ya mibale oyebisa baboti te nde na mwene bakomi awa Ben to Benjamin ali martyr mpona bitumba ya mboka ayibi eloko ya motu te toyebaki te alingi akóma nani na vi na ye na yango koencourage bafamille na ye bayeba ete bitumba toza nango ya mboka mpe naza martyr kobosa na ye te yango nde na mokolo yango kaka mpo naleki na résidence ya papa Etienne Tshisekedi atangisa biso bitumba ya mboka naleki paroxy naleki mpe awa na famille ya Ben mpo famille bayebake no babotaki martyr akoti na molongo na bamartyr ya misato na kokabola na bango mpasi wana bayeba ete ngai moko kobenga ngai héros vivant oyeba ete na parti na ngaka MLP oyo baye awa kotala bino na yenga moko te ne na délégation monene oyo bavandi awa po bapanzisango bakompagnie biso bakambi ya parti na biso babengi MLP. Je crois que après UDPS parti oyo bato bakufi mingi koleka na bitumba ya mboka eza parti na biso. Le 19 septembre babomaki 12 personnes nga mo baninga babomaka ntina aza na prison bazokondi kokanga mpe koboma ntina kantiati. Donc ngi koloba ete tokabola pasi wana elongo mpe mama na papa bozala makasi il faut justice esalema mpona bango nyonso. Il faut justice esalema mpona Roxy mpona Ben mpona bamartyr nyonso po bakundeli mboka na bato nyonso babomaki eza le 17 septembre ezo ezalaki na 2015 likambo wana tokotika yango ntina suka na yango toreconnaître ye na yango famille kotikala nayeli bino eloko te eza teke no franjo ngai boye ayeli bango mbongo ayeli bango bino ayeli bango eloko te nayebi bango bolingo na ngai po nango tolobe ba famille ya Roxy Che Guevara oyo azalaki combattant monene abondelaki mokili alobaki na Fidel Castro ete tokangoli mboka na Kiba onomenga bafonction ebele ya minene mpe ya mosolo me mosala biso eza koyiba mbongo te ya kokangola mboka lokola tokangoli Kiba ngai sikoyo natiki misala zopesinga na continue bitumba mesika nakei mpona bitumba ya mboka ya mikolo mosusu soko na kokufa bino révolution bino botikali kobundela mboka mpo mikili mosusu mpona kokangola bango bokosokipe na famille na ngai ngi koloba te bakombata ya Congo oyo balingi mboka bakoyeba te Ben akufi me mama na papa baza na babene mosusu ngi koloba te ekolo ekoyeba valeur ya sacrifice ya mwana oyo koboti
nasepeli komona bino nayambi bino na kombo na Yesu nasepeli mingi komona bino na papa na biso azalaki na prison asali pas même une semaine akaniseli biso mpona koya kotala biso kokabola mawa na biso nasepeli mpe mpona président na biso Tshisekedi Chilombo apesi bango nzela baya kotala biso Zambe apambola bino Zambe amona bino Zambe akokisela bino baposa na bino azala na bino elongo butungo itongo pokwa na bondeli bango na komona esprit son mix pe mobate amen amen Dieu me connaît voilà Dieu me eloko ya liboso oyebi te nabima na prison samedi okoma na 9h30 okoma na ndako epa na ngai na 19h presque 17h juste ezala état de santé na ngai ezala bafaiblesse nyonso nakokaki kosupporte te journal lelo mpe eleka sans que na partage douleur na ngai compassion na ngai soutien na ngai encouragement na ngai epai bafamille oyo baza na bamartyre ntango nalaki na boloko awa talaki papa azolela eswaki na makasi présence na nga awa ezali kokabola na bango mawa pasi mpe koreconnaître bango koreconnaître que Kapangala azali martyr mpona démocratie ya mpo bakongo eyebani te sato wana na oyo nyonso eyebani te obosana te ke na baye bakufaka na marche ezalaka na 2015 na le 19 septembre 2016 oyo nga moko na kati ya MLP